Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championnat autrement dit qui n'a donné kanda ono tete la Kema Fombe en direct de la Suède. Ba bon week-end na babone nyoso ya diki na TV partout bo sika bozali ba samedi malamu. Vraiment toza awa na kati na malili tozotala ndenge mokili yango eza ko évoluer par la grâce de Dieu. Batoto ya Congo lisolo ya lelo ezali mbanda bebisa vina ngai abwakelanga maladi ya soni. Mbote mingi na bao ya ngai esika bozali ba gros bisous, ba gros coucou et bienvenue na ba nouveau abonnés. Sentez-vous à l'aise ici, on parle de tout et de rien, surtout c'est la famille. Batoto ya Congo ezali solo ya ndeko mwasi. Ndeko mwasi apesi lisolo na ye topesa ye kombo bibi apesi lisolo alobi la champion na ngai mbanda bebisa vi na ngai abwakelanga maladi ya soni labi oui ma chérie beta lisolo maloba ya yo munoko ya ngai yo beta lisolo la champion na kosala nini akoyimbolela ba champion batoto ya Congo ya Dikina TV abi oui nakutanaka na mobali moko vraiment azalaki bien assis azalaki na mbongo azalaki na ba moyen asa achakanga à l'aise vraiment afutelaka ngai ndaku na limité donc le pango penza mobimba ngai moko nazalaki vraiment à l'aise et puis voilà tokoma ko évoluer nazalaki lokola deuxième femme na ye eloko nyonso nazalaki nango posa mobali wana ndeko ko servir ngai nazalaki na chauffeur nazalaki na bana misala nazalaki na garde nazalaki na comment. Donc voilà, azaki na bana misala vie ezalaki vraiment malamu mais en tant que deuxième femme. Tant ba évoluer kana mobali ba évoluer ka yebi ke moi mobali aza homme marié na bana na ndaku mais abi ezali kambu etali ngai tende tolobaka na Kinshasa ke mobali ya mutu azalaka te. Maria Lusamba, Ruth la Bogar, yo solo kali kambu ke mobali ya mutu azalaka te. Ndeko biba lobi ndenge kaka système ezaka mobali ya mutu azalaka te nde to yebi ke mobali ya mutu azalaka te. Na évoluaka na mobali comme si rien n'était donc vraiment nazalaki mère chef donc misapi na mesa manzaka bien limé tout était rose mais na yeba ke mobali ya batu soka yelem sous lundi kozela ya pe 3-4 jours te donc azo yaka na era ba repos mais ataki nga à l'aise nga epé de ma part na ndeko vivre na nga vie na nga comme si rien n'était. Likambo ya pasi pe mawa ko koma na vie na ngala champion ezali tangu mwasi ya papa wa ko découvrir ngai ke nazalaka ke mobali na ye azwa deuxième femme atia na limité aya penza mukolo moko na lopango boye sika ngai nazalaki loger aya abeta porte ba fongolela e po yaki na mutuka ono nazoluka mobali nazoluka mutu intel par exemple nazakoluka James Makoso. Nde sentinelle alobi ke non, James Makoso patron azate mais madame azali. Ba fongoli portail, maman na biso, mbanda ya mama bibi akoti na mutuka a parquet, amoni madame aye wana na baki sakata ebele. Nda se présenter abi bon, juste pour ton information, na ye koluka mobali na ngate po na yebe sika azali mais ngai nde nazali femme légitime ya mobali oza kobima na ye. Ngai nde nazali mwasi oyo to bandana mobali oyo na pasi tozanga esika kofanda na kenda na bana na nga na famille na ngai ye pa kenda nde nzamba bandi kopambola biso malembe yo ekolia mbongo yebe sika ewuti mutuna makolo te vraiment soki kaka ngai na mona pasi na mobali oyo zobima na ye mobali atu à l'aise mobali ozana ba apesi ba sentinelle ba jardinier apesi yo bana misala kili vraiment lobanga ite mais na oyebi soki okofanda na libalo te okoumela te soko komi 5 ans lobanga ite longola musapi na nga beta biyo po yebi biso ba kinoise tozala mo ba vitesse belé lokola pesi nga valeur ye titulaire aye ko lukanga cela veut dire à considérer ngai na beti pe na yebise bima na bengi sentinelle a fongola ye akende ezala mbala soka boko tsaka ba n'importe qui sans demander et tout agando aganga kiwana abili kamba ko kamwa donc tangu kaka présence ya mwasi wana visite ya mwasi donc na bambanda na nga yaki na lupango eleka ki 2 mois te eleka ki vraiment 2 mois te na komi kobela maladi ya mikusa ya mobali
nabi ah ya malade ya mikusa ya mibali ndenge nini meka ko expliquer nga ponga pe na ko expliquer batoto ya Congo baye bana ko comprendre abi malade ya mikusa ya mibali ke soko bimina mobali te donc moyen ezati nabi bon abi oui abi eza lokola na ko pesa bino blème susu po muto oyo ayebi yango te ameka ko comprendre abi eza lokola mutaza na diarrhée donc ozana sonité et si nini donc muto azana diarrhée banga ka butu te okotala pete ke toilette wana eza propre ou pas donc souci neza kaka osala nini o se soulager poza la malamu donc c'est comme ki kana ngai mbanda na ngai abwakelaki nga maladi ya mikusa mibali donc nakomaki kobima na mutu nyonso to na bandino kolongola bana misala oyo ya basi oyo nazalaki na bango na ndaku nazalaki na bana misala mbala ya basi na ndaku na longoli bango kaka boye na remplacer na bana misala ya mibale nazalaki na jardinier nazalaki na chauffeur nazalaki pe na nani na sentinelle donc boza ko compter bango nde bakome kosunga nga na maladi na ngai nakomaki comme une folle basungaki nga pe bakataki nga banzolo ko me esungaki te yango ba jeune fille oza koloba kino mobala mutazalaka te mobala mutazalaka ozo donda na mobala mutu lelo pole msu mwana mwasi wana yebi nzela nganga te mwana mwasi wana yebi nzela kisi te yango wana fandi na libala mubatu lokola rien n'était mais ngai nakende ko nyate sika banyataka te mama wana tasala lobake ngai lobangai te abwakela ngai o maladi ya mpese te mbasu te me mikusa ya mibali donc moyen ko se contrôler zate lokola mobali pa ndeko sala ba voyage ba va et vient donc na bande ko souffrir donc na muto yo ko kenete bana misala donc vraiment ndako koma ki poto ya poto batoto ya Congo vraiment je vous dis que le terrain était ma boulot l'arbitre bon na yebite soka zalaki méchant ou bien zalaki gentil mais to lobaka ki zalaki gentil toro po Russe la boga reba na ko sepela donc batoto ya Congo maman ya biso biba lobi j'ai souffert maman moboti ya bibi ya katisi banzolo koma eloko tie donc vraiment na koma ki lokola poubelle kaka na okende kana bana misala na ko bota mwana ngai ya liboso na mobali to fandi kaka nazo continuer ba problème na nga mais mobali ayebaka te nga mona géraka ka malade na ngai naza na bana misala et tout mais mukolo moko boye mwana musala donc mwasi na ye aye ko funda lokola ye ko funda mwana musala mususu jardinier lokola bimaka ne komaki lokola bazua ayebisi ke non omoni soki mobali no ayaka lisu na ndaku te eza nini ki abimaka na patron nde siko mwana musala na ngai mwasi na ye aya koswanisa ngai ekuta na mobali na ngai na wanga na mobali na ngai tovaki yango quand même un peu drôle tanga tova yango drôle aye kofandisa neve na ye na kati ya ndaku po asala nini asurveillaka ngai po na fandaki kana bandeko na ngai mais neve na ye yaki kokota na kati ya ndaku mokolo yaki kokanga nga makasi sikoyo ntango nake kobima na neve na kobima te mais nake kosala baavancement epa neve na ye neve vraiment boyaki atelemaki vraiment abi tantine makambo nyozo sala yoza mwasi oncle na ko sala ngona yote quand même donc pesa ki vraiment malamu te tanga tuni aye ko yebisa oncle na ye mama na biso bibi awanga naki habité o izakara alingi na enga tende ya ngwana nga vraiment na ko komikitsa na niveau ya neve na ete mais mobali lokola linga kinga atikala kikaka et o se retrouver na ko ilisusu na zemi tango na ko ina zemi na yebi ke no mobali na ngai abimaki ka ndenge abimaka po apesaki ba jour azaki penda mobali oyo azalaki respecté na ndenge wana donc azaki na ba nini moko très strict soka yaka mardi kozalaka mardi soka yaka jeudi kozalaka ka jeudi dit-il que mukona lokola mwasi ne ndako sa yebaki existence na ngai donc atiaki vraiment pandi likola atiaki mulunge donc ezalaki prévite que mobali ayeba na koya na moi makasi la championnat mobali nanga koma na moi makasi a débarquer na moi aya kokuta ngai na chauffeur aya kokutanga na chauffeur donc na ndenge kutu ya mabete mais lokola kata ozalaki na kati ya chambre donc voiture eza ya kopanza eza parquet nani na parking ya parcelle eza parquet donc na parking et puis aye kokuta ngai na kati ya chambre na chauffeur tozalaki na biso na banini tozalaki habillé et yaki te ke ya kokuta biso en plein nini te mais en tant que mobali ba sixième sens esalaki tanga meki ko menacer ka chauffeur alobi ke ngai nazalaka na ba minduki na kati ya ndako soko meki bana koboma yo de chauffeur abangi ke non eza mama donc ngai nde nasalaka nini
na pusaka ye asala makambo wana, donc ezaka par force, il est payé et tout, et puis patron, vraiment je peux vous dire que je suis pas seule, donc nous sommes nombreux jardiniers bonnes, donc atangi atrahiza bibi na ndenga kosakana te. Nde patron alobi ah bon d'accord, abengi bana misala, abengi jardinier, abengi sentinelle, donc oui ba confirmer que babimaka na mama bibi. Nde mobala loyi kaka nde kaka eza boye. Ma femme a dit que tu es une pute, je savais pas que ezalaki na négre oyo. Nde ka eza boye kanga bisaka na yo ozonga ou bien te okende esiko koyi kokende. Abila championnat libala na ngai esilaka boye na moi makasi na kenda na mwana moko na yeko bota mapasa na se retrouver na bana mibale na koma kozanga ne fiske 100 francs ya kosomba mikate oyo po bana balia. Et puis mobali lokola yako yeba citation na ngai alobi nini ke naza mwasi mabe nazali ndumba bana na baza bana na yete, donc a reconnaître bana te apesi biso cadeau yango na yeko loba ke mobali ya mutu azalaka ba fio babimaka na bali ya bato soko kutani na mwasi ya mutema mabe neti mbanda na nga sali ngai oko gashi vino oko bebisa vina yo yango na yekoloba ke mobali ya mutu azalaka mbanda abwakelanga maladi ya soni po nini na bimaka na mobali na ye. Vraiment batoto ya Congo boyoki témoignage ya mama bibi alobi ke mobali ya mutu azalaka babwakela ye maladi ya mikusa ya mibali. Vraiment nzamba sunga yoyo linko banga mukilite mukoleza yoko teya malokola mama bibi maladi ya mikusa ya mibala beza lokola diarrhée, donc soke ye fo bima, donc tango ye yaka ekipaka te au sentinelle au bon au nan, donc nyonso ezaka ke assez soulagé pour à se sentir satisfaite. Bango batota Kongo na lingi bino mingi ba image bozo mona wana ba abonné ya abonné ya Likina TV nde atindeli ngai alobi kini bopeto vraiment soki ya malamu ezali to partageaka ya mabe pe to partageaka yango na tie wana po bomona ke musala eza ko salema na Kinshasa esika ba poubelle ezalaki vraiment baza ko déboucher ba terrasse po inondation ezalate po mai écoulé comme il faut na tangu ya mbula na lingi bino ya trop mbote mingi na bawo ya ngai week-end malamu samedi malamu dans le Seigneur. Je vous aime tant, de gros bisous vraiment tokuta nimbala sima bobo sana ko aimer pe na ko s'abonner te. Bye yo, ciao.